Terre d'une fiata. Toujours. Eh, maman. Chaque monde, t'es maman B. Oh. Ah, Chico. Chico, Tatako. Ah, Chico. Ah, Nakache. Chico. Ouais, c'est parti. Chico. Abonnez-vous massivement Mabi à Star TV. Il y a bicho sika ngoye. Bon mona ba Star tout boningaka. Nga mono na za. Ba fan ngai, ba boninganga, ba boningala ya bui. En tout cas, bo s'abonner. Bo s'abonner massivement na Mabi à Star TV. Ya ngwana ya bino na koka sentiment. Nga so na bakali ka mo emotion na penta. Balubi bo s'abonner massivement na Mabi à Star TV. Oya kusabone ta kurate. Pona nina kurate? Ukurate po ukutala ba théâtre te, ukutala ba gagi te, ukutala ba émission te. Yangu turubi bo s'abonner massivement na Mabi à Star TV. Songo bo shanyo kansika biya nganaringia bani ya kami ko pesa nga pasadi wa. Bisogno santo sabone nascere moko Mabi à Star TV etala mamona te bato bandima Christophe Songo andima Tati Lenda andima Angel Loué andima Mabi à Star TV Le grand collaborateur Christophe Songo Nakata Mabi à Star TV Levé Kiko Kikondambuta Papa social Tadi Ileda Angel Loué la mignonne Bisogno soto sabone na chaîne mako Mabi à Star TV etale mamona te bato bandima Mabi à Star TV Zambaba Media Olingaka bakak bamis bapik na batéâtre s'abonner. Voilà, le plaisir est pour moi de présenter aujourd'hui cette émission pour vous, fidèles amis internautes, qui est toujours présenté par moi, Dani Timanga, garçon, le 19 février, Bengaï Papa Nadarvi Timanga. Et Rosala est toujours bien. Avant de commencer cette émission comme ça, je dirais un grand merci comme ça à Christian Soukoula Makanda, en direct des États-Unis. Molongani Yabatu ya Maman Patricia. Bango bavanda na bango na bela, donc bambote na bino, bambote na bana États-Unis, nyonso boko landa biso, bana ya France, bana ya Belgique, nyonso yo, bolingaka biso, je dirais un grand merci comme ça à Ose Moulopo Kabemba, le matadien, depuis matin di contrôler lenga bana rompre kikanda wana pour esalanga bien. Ndena ebisaka bino Dani Timanga, masolo ya kati na koyambela bino, série par série, ba katiero ba kosala musala. To bandaka émission na maître Chobonganga. Lelo tozongisi isusu maître Chobonganga parce que to yambi bakatier avandaka ayokaka. Lelo tokosolo la paix actualité o ezali ya katier na biso maître Chico. O atikaki biso en plein combat to monaki ndenge muninga abetaki ye
prise oyo ememi eti na liwa est-ce qu'il faut ça la makaka bongo na kati congolais solo yango na maître Chobonganga à qui je dis bonjour maître. Ouais, bonjour Dani Chimanga. Bonne santé. Ouais, Kimi en Angola bakoko malgré pas celle-là mais tous ensemble pas ces mais tous akaka. Pas ces ali bozakaka lelo oyo maître Chobonganga kati na biso après liwa ya lingwe tout monde qui bino bosala ki ba 40 jours na ye tout monde qui peut mwana na ye die edingwe kobunda bobo so organiser ki ndenge nini pona ko rendre nanu ba hommage na champion di. Premièrement on peut sa félicitations et pas Dieu. Il avait de belles initiatives parce que les apona mutuno sauter o a raisonnera ça elo wasaki atalaki papa te atalaki maman le kité atalaki tata kulutu te mais a raisonné que alle papa na ye na 40 jours et puis organiser les combats 3 jours malgré na bunda kité mais club nanga ezaki invité to aki wana to se présenter ki ba bunda ki menga na bunda kité vu que ba adversaire à niveau nanga bazaki te. Ah maître Chobo moni émission badakala ngo biebe là si yo ya kala ngai to ya ko mata ba adversaire ya niveau no bazalaki te likamwa ba adversaire oyo adversaire niveau nanga ezaki te parce que na mona ki die moko agi na adversaire na ye adversaire agi na ni Petit Roméo. Donc Roméo c'est un catcheur oui ça fait chuter parce que moins 2 ans a babengi pe Roméo mais na ndenge nanga az adversaire nanga te az adversaire a die parce que ça age na bango mibale ça age na bango mibale catch ngo ekipaka ba age to ndenge ya niveau na bango. Donc entre Roméo na die ya niveau na bango ba grandeur na bango et puis c'est normal pas ba adversaire. Alors ba Jesak Malema bazalaki wana ba lipasa ba katia rebele belé bazalaki wana mais yo lobi que ba liebo pe bazalaki oyo je crois to solo la pona ye affaire ya dossier ya muninga ndenga kufi bazalaki donc adversaire no bazalaki te par rapport ya ne. Non, je sais que Malema azalaki te. So je sais que Malema azalaki na ngana lo ba adversaire na ngazalaki. Et puis, on a recevoir l'adversaire, il y a Sima, il y a une clé magique, parce que dans la clé magique, pour le combat, il faut un défi, il faut la préparer officiellement, et puis il faut la miser dans l'enjeu. Donc, tout ça qui n'est pas so mais moi, je parce que tu as un combat, tu as un star. Au niveau qui star, tu as un combat qui est mais l'adversaire, tu as un combat qui est éliminé, tu as un combat qui est matanga. À la guité pour dire adversaire n'angate Roméo az adversaire n'angate ou battre tout ba adversaire n'angate baza ba adversaire on a bien parlé aujourd'hui la catch congolaise na niveau Romo Nelango na ndenge komi parce que bino pe boza ba boko ça la fierté ya masolo ya catch yango na ba combat vraiment soki boko bunda public et ko sepela tout monde qui peut bande ko belé ba uté bangola ba yaki pona ko bunda babitumba oyo ezalaki pona ba hommage ya edingwe na ndenge ko mona la catch congolais est-ce que style ezaka même style oyo bandai ko bunda matango ba vie bazalaki to bino bo perfectionner ngo bo bakisi mwelo loko moto bakisi o bieto longoli ezate to kuti catch to sa catch mais loko zo bomana catch to komo sala biloko mususu o balobate to sa na catch parce qu'il y a des prises et ça la mana box et ce qui fait que la box. Il y a des prises où ça m'a la lutte, il faut ça m'a la lutte. Il y a des prises où ça m'a la judo, il faut que toujours il y a judo. Mais tu commences au bureau comme si tu as catch, tu commences à on a catch et comme même ce même n'avait incidence au bomona. Voilà maître, au moni les rolobi le kwango toko tamba morona nous na likambo tout moni de kona biso chiko o toko souhaiter déjà ba paix à son âme et puis toko souhaiter ba mes condoléances vraiment na famille ya catcher monene na kombo ya chiko o to mona ki komba ya ye na liebo na ndenge liebo beta qui est prison à beta qui est le maître Chico azalité muninga vraiment à perdre vie koyoka yo awa olobi que ezana ba prise mosuko ko tsate mais to bonaka ba quartier américain ba prise nyonso et bunda maka yango kalobaka ne faites pas ça chez vous c'est que ndenge bango ba bandai kolobaka bolanda te bazana raison quartier mundele prise tout à salaka ils ont pris ils ont la norme et ils ont choisi un statut à catch na bango qu'il faut ça là et prise moi ça ils ont dehors catch na bango ils ont o à ça là yango ba pona qu'il faut ça là et puis liwa ya Chico ponanga
eza physique te et spirituellement et puis pour comprendre faut amis sur 4 quoi babiso et puis avant combat 40 jours et dingo salama c'était prévu makili baba ça la cérémonie mon robot entre bango bana matete mais bayeba ko sala ngote puis bayeba ke loko ba sala te bayemba moko bunda combat c'est pourquoi mbega et salami kaka na de dingo parce que dingo e moi loba ba makambo ebele ko sama na simaliwa nanga. Donc simaliwa et dingo c'était prévu pour ça ba cérémonie pour nous épargner ba banzoto ya baninga o baza en vie o baza makila faible. C'est que bana matete ba sala cérémonie mon côté tel que Dieu dingo sala cérémonie mon côté pour aya ko honorer papa na ende ba makambo pour nanga comme aza niveau wana te yango penser que idée wana te. Soki aizaki na niveau wana anga penser que il faut cérémonie na salama. Pour ce que ça m'a été, il fallait ça même le colo et ring la 40 jours. Mais la 40 jours, je ne crois pas que ça qui cérémonie morobo jamais ça qui le côté. Parce que ce cérémonie ça m'a dit on mona na ba télé pe on mona na télé ba ça les cérémonies. Comment beaucoup bunda catch comme 40 jours ka mba mo mutumati na ring au bundi. Dieu aza mutumo na faut aller maman na ba rituel spirituel avant matel colo ring. Alors vu que comprendre que ngote vie aza na conscience spirituelle wana. Mais il pas à maître, papa tikele biloko belé ozana conscience spirituelle. Mais tu sais que dingo avec grand homme na mambota fétiche. Mais il faut que bato ko ba le kay dingo bazala. Bongo Dieu. Bon Dieu aza grand homme na fétiche te. Aza grand homme na fétiche na batu na ye. Aza bonanga te. Maître makambo zolo baba Dieu dingo pe la Hollande mission ba makambo e ko za o petit wana manke. Je suis sincère na parole nanga et puis na verdict na ona oloba. Dieu aza catcheur. Dieu aza mutu apela bakisi na ye. Mais ala bakisi te o ko bank sanga chobo. Ulobi ala bakisi te o ko bank sanga. Apela bakisi te o ko faire trembler nga kena ko ba que Dieu existe ka. Ou bien na mo Dieu ko la ring na banga non. Te na banga te malamu kutu. Malamu kutu. Na banga ma je saki malema totala na ngane mbunju kena banga Dieu makidi ba. Ouais. Donc j'ai ça qui a na pinti spirituel koleka idi edingo na musika aza très haut koleka Dieu makidi ba. Donc na mito nga bato ko s'adresser na bango ba j'ai ça qui malema parce que je sais que malema na posa ya ko beta ye. Ko beta je sais que malema susi na ngeza gani. Makambo ya ko beta oyo bakele bozo ko lancer ba défi yango wana ndeko mi ko mema na baliwa mususu leko akoyoka oboye akaniyo leko kokuta na ring aluki asala prise moko boye kaka po ayoki sa osoni na miso abaninga nde ememi peut-être baliwa oyo na lokaka défaite je sais que malema contre ngai parce que dernier c'est ma défaite wana na kana message mo na kana pesa sur mon message on a sur la PC boyi ayoka ngate mais sur la PC message on a si ma défaite na betier après la PC message a retourner na mutupe a repratiquer message on est araboyi na kana poso ko beta je sais que malema si ma ko beta e na zu micro na leki na media na koloba na je sais que malema a épargné vie ya bana na ye na monde ya catch a fait concentrer bana vie scolaire. Souci n'a rien à bon. Parce que pour avoir un message au furieux, il faut donc frapper. Non, je sais que Malema a initié banana et automona. À côté de banana et na mamboana. Parce que pour nga longola nga bana, pour na souci je sais que Malema te na souci ya bana. À longola bana. Na recadrer, na faire voir que non, il faut pas qu'on blague avec les enfants. Bana nde bazana bana musana bango, il faut classe église mamutu. Monde au de côté ya monde abiso moko. Il faut pas que tu bana so kuti bana monde wana ça la sco effort vie scolaire na bango ezala likolo parce que soit yango ezala mawa. Vous comprenez parce que moi na chobo aza kachi moi na kacher moi je sais que malema aza moi na kacher je veux plus ezala moi na malema alors ba français te moi na kacher moi na chobo alors ba français que moi na kacher na nga papa kwa nga na olinga ngote na olinga moi na nga na moi na maleba ba kutani moi français très bien ba sola très bien bon wana mutu a complexé envers mon ninga azate. Donc je veux que ce que nous avons na mambo à ce moment longo na no bango base éducation de base base scolarisé bien scolarisé et puis si manangondo ozong ça na makambo au côté bango avant donc message on a poste ko ekota malema bien je veux que na beta eso ça ko beta pour na pesi yango c'est aussi ça so ko beta pour na pesi message
Alors, maître, Lelo Oyo, Liwa Yandeko Chico, je crois aux catcheurs, comment na yango penda boy. Qu'est-ce que tu peux parler peut-être na Liebo Oyo, aza promoteur ya Actoyo, et memi ndeko expliquer nanu batu bien, et salamaki nanu ndengeni no beteli no batu, ndengeni liwa wana vraiment, et yaki peut-être na ringo. eloko longoloba liboso liebo asimbi touche liebo asimbi touche parce que liebo abundaka quartier technicien Corias ayebi ne mama molili te mais makambo na ezaki de makambo molili parce que style normal simple ane mec style alors toi na style fétiche toi na Corias toi na mec toi na technicien donc tout bien on kaka fétiche style classique c'est-à-dire que touche oya simbi parce que agina muto amisu mibali de ya edingo eza pamba te kolela de 40 jours edingo eza masekite mbeka isenga kifo salama parce que mbeka wana esalami parce que etombe na maboko ya liebo muto wana misu mibale soki etombaki na biso ngaki koma te parce que nangana épargner mwana mai nangana protéger nangana sambela pona yepe kitso lengeza makasi parce que nazali domaine ya mambo etali pena fétiche. Parce que liebo simbi pour ayebi ne fétiche te asali o akosala parce que prise o liebo asali et ça manango déjà asala ngo déjà nga chobo na bonana liebo 4 fois asala opeka le même prise asala ba prise kudo au même koleka oyo asala ba prise sur malgré apola mais tous les 4 combats apola mais tous les 4 combats asala ba prise koleka mais prise o ebo mutu vous comprenez c'est qu'il y a un esprit derrière makambo wana il y a un parce que il y a un balai. C'est pourquoi auparavant c'était prévu qu'il faut qu'il y ait la cérémonie on a épargné tout le monde dans 40 jours il y a edingo. C'est pourquoi Bozara a bien se bololé. Bazo baba bololé. Parce que Makidiba a catché mais l'individu Makidiba n'a pas ça doit bien été qui moi les dingo c'est normal mais qui n'a pas ça été beta bana fanfara ta yolo pena awa besoin de chebiso ana yolo Makidiba ba yeba été mais ngaso ki ma tete pena papa Makidiba ba beta bana fanfara chobo ba yebi au moins différence to okende a to longo pena to ki se sukuna na bazamba ba beta fanfara chobo ba yebi mais Makidiba ba to ba compter pena oh Makidiba oh nan donc c'est dire que avant de faire un loco, il faut d'abord que ce la rana kolo. Avant que ça il faut sur la mikolo, faut la mémoire na mikolo. Peut faut la adversaire au bas peser, ban efficace pour ba biso. Voilà. Pour atteindre au bête na même ko comprendre que maki bana chobo ba discuter ki. Attends au bête. Attends au bête na ngai. Mais ba comprendre maki bana chobo il y a discussion ezalaki, il rando ezalaki. Et ça le bien. Oui, que maître Chobo yo pelelo ozala barando moi mingi to me kampe ko solo la yango na uté ko yamba récemment awa maître Makwata roi des serpents yo kutu na yebi ozaidi na banguma wana na yebi te so bakenda wapi yo na Makwata bomekana na émission ya Yalumusu eleka o eleka batu bayebi batala bamona makambo yo eleka Makwata jusqu'au jour d'aujourd'hui azako senga abeta yo ndenge yo lobaka ke so muta bundina yo akotikisa e kachi Makwata zoloba akobeta yo et puis akosala ke nguma na ye amela yo lona longwe na Makwata na ye ko yamba demo set alobi azana posa abeta yo abeta lisusu na Makwata asengi na bana poto batiela embongo siko ba conflit wana boza ko créer ngo na kati ya kati pour la nini. Premièrement, nous sommes à l'égaté, comme on a normal. Parce qu'on a référence à 4 générations de Zalelo. La génération n'a pas référence à la télévision. Nous sommes 4 à la télé, à comme on a été, c'est à 4. Il faut attendre comme on a compris, pas 4. Parce qu'on a un leader à 5e génération, Aigle. On a Aigle à 4. Donc ça dit que Makwata, nasane monsieur pas le mousse. Et puis bah yaya na ya Selemba okuna je crois la ndeke Michel Babi yo Makwata autiki sa onde catch. Premièrement Makwata na émission ya le mousse
se confrontant na ye akoka te. Deuxièmement ba yo tsanga kombanga na alliance na centre culturel na Lemba. Kombanga na makwata na vidéo na téléphone nanga et ça la 0,5. To simba na nzoto te na kriaka na pouvoir na ngaka Songolunda makwata pola. Donc c'est que makwata na contacter soute na pesa devoir à kende ba recherche pour to se confronter na émission. Oyana bangu moko kate to yene kola ring o simba nga kuna nzoto te ngape na simba te. Pouvoir na ngaka ena loba kombesila. C'est-à-dire que makwata si tu veux lancer le défi, il faut relancer ba défi bato au bas niveau na yo. Parce que ngai na sala ba façon tout na leka étape na. Et puis démo 7 ba comment belé. Démo 7 tu azalaka côté ya cité maman Mobutu. Démo 7 ya démo 7 penda ona oloba. Auti kutu na ba malade. Je crois uti olanda pe monsieur s'appelle la carte chaîne wana. Oyo ki na ndenga lancer le pe défi. Démo 7 baza ba quartier o baza local. Ouais, démo 7 baza ba quartier du genre démo 7 parmi ba quartier locaux, il y a ba quartier local. C'est-à-dire que démo 7 aza quartier na Selembao, mais démo 7 aza quartier de la ville de Kinshasa te, aza quartier ya République démocratique. Côté ba David Matadi ki bala bazali obika bino nyonso so bo ke nzela ya Congo central. Boleka nano epana e wana na Matadi ki bala bo leka ya omona bino yo il faut pesa accès. So il peut bo kende ba cimetière o ezaka kuna po bo ke osalaka ba rituel na bino ye azawana petit ya David Matadi ki bala yenda pesa ka accès. Bato ba comment ba petit à vie bato ba bebsi catch. Vipera neve dingwe yenda vipera nda bebsi catch. Die makili ba bebsi catch. C'est que yebe soza mwana vie ko to ba vie ba be ba bebsi ka ba catch. Alobi aza petit na ye tant que bazaka secteur moko kuna aza quartier j'ai dit aza quartier local. Donc aza quartier o aza limité na Selemba ou boum. Mais a on a vu de qui ça va compter ba quartier ba to yebi été. To yebi été. Laisse ça ba si venir bena homme qui le yebi benezate. Mon histoire pour ça quartier ni. L'homme de Kober yeso pesi miliki abimisi mbongo na kacha panzango na ri. Waneza bonganga. Bonganga d'absolu tout ça là on to uti on a mwana. Ici on parle de catch ya loisir, catch ya sport. Comme ça mbonga bonganga wana danga na bali bonganga mwana moke na banu ti lelo bulo na saka ya mwana. Na za stable pour na makambo wana. Na futa makana mbongo wana ba do pesa 100 francs lelo na za chobo na za oge no. Hotel pena au senti que Joe. Comprends? C'est-à-dire que maman ko na lobela on souté parce que ande boulot na nga vie na nga. Na ko yemba on souté parce que babi ke mutu sabi ke chobo so ke casse sur la retraite ngo. Mutu no so metolo mambo etali catch. Ko etali catch ye aza local. Po ba yebi yete même média pamba a comment profiter mikolo ba yebi yete. Et puis na émission na ye so mon ba chat 3 commentaires sur ka bongo mais ba yebi yete po eloko ba commenter na commenter na parce que en archive te. Un argument au bas de la radio qui est notre chobo et on a talabo. Moi, quand on a émission, yo mo na bana pour le lope na que toi na poste choba bete la en télé. Ba tu le bana na liste. Pour na za pena star parmi ba star na catch. Oh, voilà maître Chobo Gaga. Alors pour na Makwata nde alingi penda ko yoka te eza kutu la émission so ba tangeli e kombo na yo kaka petit wana Chobo. Et puis il y a le camarade, il y a maître Fibo. Il y a Fibo bakoko bundate. Yo, il faut quitter sa moutou non. Bon, problème te. Ce qui a l'égina si c'est gagné na si ça gagne. Aya, parce que combat les bosses de simanité, to bundate. Ce qu'on a moi yemi balé. Et ça n'est peut-être dans ça ce qu'on mort d'homme ka o baninga ba osala. Na mo na ça mort en exercice parce que premier kima liebo na minute azate liebo kima mutu wa kima asali mort en exercice o abi droité nga asali droit je fais la nga asali droit criminologie nga yo kanga na buli kola na boyi mutu kanga o kanga na problème na violette na yibité non so bundi likola ringi mutu akufe za ngo mort en exercice o est important et combat zo buna maboza en assurance boza en autorisation ya combat et si nango so il y a Kimi Boye donc pour dire que Akimi pour la quartier te Akimi pour la fédération te Akimi pour la tente te Akimi parce que mon quartier o akufi
ape na famille na ye famille moko te ondimaka vana ka bo appel de ndekone dans les pamba esimba te ok baza censé osala plainte ozonga pa yo na liebo pe bozwa de ata ya kosolola tosololaka mais depuis makambo oyo arrivé tosoli te tomonani mpe te je sais pas mpe na mimi toso aza wapi et puis oyo eza important na kosenga na famille wana eza monde oyo mwana bino akota monde mwana bino akota ya monde ya bambeka ya monde ya basacrifice ya monde ya baliwa ya monde ya mabe c'est-à-dire que oyo akufi bozala na compréhension boyeba nini bokorange na famille ya motu oyo abundaki na ye mpo na ngai yango wana parce que ere akota monde wana bino mpe boyebi ke mwana biso monde akoti bambeka esalamaka baliwa mpe ezali tu ya mabe mpe ezala na kati wana c'est que c'est à vous ya kozala morale ya bien bosa apaiser na tout pour boranger likambo ezala na kimia. Voilà, lentement, doucement, nous arrivons à la fin de cette émission. Alors, préparatif, il y a Makambu, il y a deuil, il y a Maître Chico. Peut-être que les Kandegeni, est-ce que famille déjà, ça le programme entre Bango, Nabino, Bakatcher, vous trouvez déjà un droit mon corps ou la Maître Chico? Biso toi nata repère sa parole na mambwana te en dehors famille fédération de décider na mambwana parce que des za des na za ya biso tout mais ba koloni bato li koloni ba décider ka biso toi ngana nga président ka club na président super action trahison donc na doit décider pour na des wana te décision e uta na fédération solo na tati na biso atati nde ba doit tâche ko ya so na famille après ba continuer wana alors bino ba président il y a ba club. Est-ce que vous avez la moindre réunion pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour notre frère Chico? Nous, le président, nous sommes censés et puis nous sommes obligés tout ça là parce que nous ne faisons pas. Donc, il faut que cela, il faut contribuer par club et puis contribuer et puis tout ça pour que nous va na kimia. Donc, les gens sont malgré et brisque mais ça va voilà. Donc, soda kufara na Soda Koufana Moussala n'a bien parlé dans quelques minutes. Maintenant, est-ce que tout le monde a maté Moutati Kali Loko là pour remplacer Dingwe et Zali Vienabino Sibolite au Babengaka immeuble parce que na autant les missions na emoko lobby bakacher nyonso mutakomi pe pembeni na ye azalite. Est-ce que après Edingwe vous avez eu le temps, il y a Rosolo Lanaye ou Azali champion de Kinshasa ou à l'équipe Binonios? Namito champion du Congo et Zassi Boleti ndo lobby. Mais ingolo bateke nde a bank sabisote. On va respecter Oyaza, to respecter qu'ancienneté à Sibolit, to respecter champion Oazana parce que yem to ana sentir on a libéré nae, to ko pese ba respect. Mais ko za ba catcher entre autres zangana e. Na elo banga ete parce que eloko ya na on ma peka biso pe to ana poso ko za na ngo c'est que photo beta e pona ko zo ngo wa Sibolite Sibolite akache ko angati do na KBC Sibolite place ça na KBC do akeba ba ke ngachobo na depuis na bisa bango 2025 il faut na sala ya minene do na zo sala tout na sala o esengné salama. Alors champion d'Afrique champion d'Afrique na bien maître je crois que na uta la ye pa ya Lumusu soko kotina no na nini ya Lumusu na chaîne ya Lumusu to ko trouver pe kombo na ye to ko trouver kombo na ye pe na monaki na émission moko ya Lumusu ala ayamba Sibolite lorsque Sibolite azoloba Sibolite kuta tomboka kya ngara sala eloko moko ya kanda ponaye. Bon, c'est important champion na EBT. Ce qui est ba comme on a pour passer nga ko fana a tena ba recruter ba comme ba champion et simbate. So ko zana comme on a yo soulevant peut-être. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission avec une parenthèse moko to fungola ki message fort nini okoki ko pesa na tous les catcheurs pe tout le personne oyo ba lukaka ko soutenir bino na kati o baza na poto par rapport ya likambo yo et Zubino message nini pendo ko kiko lancer étant que champion Chobonga. Message à l'ébosso ça que vous allez décider et ça erreur à sport tu mettre à Koufi
tozolela elongo na bino na biso pe tozolela ya mibale botika biso te bo soutenir biso comme bosalaka na biso et puis bolembisa te catch biso tosala mosala mais bino nde bosimbi yango. Alors toi na posa nga défi na nga na clé magique na senga bino ba botika yango te défi nga na clé magique bosala yango na bunana na clé magique et kozala bien na posa pe na to mona ke no muto abengi dans la posa ko match bona clé magique e bundama vraiment ezala bien et na clé magique pas ya kama bien maître clé magique je salue. Donc nous avons satisfait aya mabe aya malamu abetanga te souci na ngeza défi na clé magique so botielinga bo amizelenga ke sobo kene ko signer protocole d'accord au na clé magique vraiment nous allons satisfait na oyo ya ko raisonner nga eloko wana na souci wana pe na ko masusu na malema ko masusu na de mo seti rambo kimbwani masoko pete les vrais de mo seti wana na lipasa bakati ngona opusa bango wana na kachero zombi de kibambi nde batnango bezo buna bango wana. Voilà, tokomi na biso na suka quelques salutations ba dédicace na yo et pas ya bato o bazui et les bakou ya kolanda biso s'il faut donner aussi ton numéro vous pouvez les donner. Ouais, numéro na reza plus 243 82 251 55 93 plus 243 82 251 55 93 numéro na privé pe WhatsApp et na peso ba moto na ba na le prophète Mohammed et Darbis et le prince Darbi baron 3 na peso ba moto na baron fort qui reste bino tout ba Christi Kobi ba Christiani Kobi bino tout na lela bino fort. Merci. Voilà, merci. Là, c'est un maître Tchobongangao, tout ça qui n'est pas pour Nabino. Moi, je dirais un grand merci comme ça à Christian Soukoula Makanda, direct des États-Unis. Et pourquoi pas à Ose Moulo pour Bemba, le vrai et le sel, et le nek matadia, Masalangamou ya Kachi. Donc, Balobi, toujours, Pembeni ya Mouninga Naye, Balobi soutient Nabino et que ça la bien, gouvernement. Le pétrolier, président Moualim, Johnny le pétrolier, Shida Iboula. S'attendait et puis tout le monde namoni masalangai open alingara mingi balobi Patrick je te salue, je salue tout le monde bana potonyon so obozaka ton kotala biso. N'hésitez pas de vous abonner et de partager nos émissions, vos commentaires, ça nous fera énormément bien. Tozongana ndenge tozalaka wana et ça la Danny Timanga toujours bien. Et sans oublier mon fils Darvi Timanga, un bébé pas comme les autres, Mobile Pembe Makasi. Darvi Timanga. Moi, no, au sa marambu belé, il y a danger na mokilo. Bye bye. Sonho santo sabonné nationale moko Madia Star TV etala mamonate bato bandima Christophe Songo andima Tadi Lenda andima Angel Loué andima Madia Star TV Chalaketa le grand collaborateur Christophe Songo na Katia Madia Star TV levé Kiko Kikondambuta papa social Tadi Ileda Angel Loué la mignonne Bisoni Soto Sabone na chaîne Mako Madia Star TV etale mamudate bato bandima Madia Star TV Zambada Media Olinga bagaba mis bapig na bateat S'abonner